Salut à mes abonnés, salut à tout le monde. J'espère que vous avez malamu. Bonne année na bino ba meilleur vœu. Vidéo nanga o nazo sala nazo senga bo partager lengango. Nazo senga justice congolais et salema kati ya likambu yanga na gi. Gingombe nga nazala na problème na yete. Na problème na yete. Mais problème na nga na gingombe za nini? Charge ya bana. Gingombe ozotindela nga ba soda. Ozotindela nga ba batu basala nga ba appel à menace. Ke bakoki ko enlever nga. Ke ba yebi adresse na ngai. Tout natika vie no tranquille. Mais mon frère, natika vie no tranquille ndenge nini aussi longtemps que charge ya bana ozwakate osundole langa. Peuple congolais, vous savez conjoncture ya mboka na biso, c'est difficile de nourrir des enfants seuls, classe, assurance maladie, stabilité. Mais Gingombe atika bana depuis 2018. Atika nga na zemi ya mwana ya mobali vainqueur na zemi ya 4 mois. Le petit garçon ici ne connaît pas son père. Mais tant que bozo ya na menace ya koluka adresse nanga po bo saisir nga na justice bino ba encore justice ya Kinshasa soko bimi mutu ya liboso komi na raison po banana basuka wapi na place bo sala ba menace boza la ba responsable boza na maturité ba responsable bola kisake boza batu o boza na maturité bo rolanda nga liboma te lokwa nga naza liboma j'assume mais to landa intérêt à venir ya bana to landa intérêt à venir ya bana Gingombe yo tangi babenga ko cerveau moteur ozana intellectuel na kati ya monde théâtre c'est tout le monde qui sait que Gi mutuna e sala Gi mutuna yo e sala et bongo bana na ko sundula bango pona mabe ya mwasi non ils sont insensés. Moi je ne peux pas abandonner mes enfants pona mabe ya mobali ou bien pona mabe ya mwasi non yaka tozwa compromis ya bana ba menace bozolinga bo sala nga wana pona komanda kotindela nga batu baye ba adresse na ngai place nazo batama na bana o nazo bokola nga moko nazo bunda nga moko po ba saisir nga na justice. Congo eza na insécurité hein? Le 31 décembre Gingombe bo pesi papa moko kombo na e Alain numéro nanga asalinga ba menace naza na ba enregistrement na téléphone nanga awa téléphone nanga ezaka na enregistrement automatique ndenga zolo bake baza na facilité ya kolimwisa nga po bana na baba kisela ministre Mutamba charge ba kuluna na Congo bana wana ba vivaka na nga nazalaka esengo na bango naza fufu na bango naza saki ya loso na bango tangu yo na merdi lufutu bozo linga bo otenga ivi. Est-ce que bo lingi bana wana? Est-ce que bo réfléchir que moi si wana bundaka na bana na ye moko soki to memi na justice boye bana wana bakosuka boni bazaka na mama na ye to benga ye to luka kimia dans l'amiable. Nga na sala ka ba video na nga na finga mutu te. Gila kisa ki oza intellectuel. Classe na ona mayele na yo. Ezala te ya ba français bien classé ba chambenza non. La kisa ki oza intellectuel. Soki nga boko finga nga nyoso bo fingi nga gloire à Dieu. Mais intérêt ya bana wana ndenga na okufela. Nga na otika ka vie ya Gingombe kimia te aussi longtemps que to résoudre problème ya responsabilité ya bana te. Bino batu bozo ya madame tourne la page madame bosana tika ye opesanga combien ya bana. Quand tu viens me dire que asi ya bala na osani na libala na ya planète de nuit ngana na problème ya libala na ete ba mariage na bango etalinga te ngana kana problème ya bana. Gi
Na batu nyonso bolandaka nga botiaka ba video na nga na ba page. Liloba na nga eza moko na butu pe na moi. Soko tozwi compromis ya kozwa charge ya bana na yo. Que chaque fin du mois no bando tinda autant eza bien signé to beti ba caché na justice congolais. Nga na ofana na nga kimia. Na mutu aliboma te. Na mutu aliboma te. Naza na mutu ya kosunga nga te. Na na ndeko te, na na famille te, na na mutu te nazala nga moko na bana. Écoutez, eza na bato mosusu balobaka nga pe komela na bokola nga bana nga moko. Bino boza na bandeko o ka s'en tient pas baye ko compatir na bino hein. Bandeko bazeli o charge ya bana ya tango mosusu ata ya kotangisa bana ke na sunga ndeko na nga, mais moi je n'ai personne. Eza na base bele babima ba forme forte ya kobokola bana babulisa banzoto hein. Bateka nzoto po sombela mwana saki ya loso. Moi je ne peux pas le faire de tant qu'un enfant de Dieu. Gi azana bomoi nga pe nazana bomoi ndenge tobotaki bana wana na koseka ndepe tokozwa compromis ya bana wana rankini ya ngana yo gi to ambale yango soki oza intellectuel sunganga femme illettrée o gi sunganga femme illettrée kolanda nga illettrée te. Luka o soigner à venir à bana na yo. La kisa ki oza intellectuel. Olobaka français ki toko. Avant nga tika vi agi kimia boyo kangai bino bandeko ya gi boyaka wa il faut agi azwa solution. Eza na base bele basala o bakokai ko sala te. Poka kateka atangi sabana ale sabana abi ma femme forte bakufa ngana kosala yango te. Gi akuta ngana mwana moko Emelia. Papa na ye kombo na ye Emeka. Malgré tozalaki libala na Gingombe. Emeka bandaki kotinda mbongo pona mwana na ye Gingombe témoin. Garçon ana akufa na 2018 asala crise ya nerf. Azaki na garage munene na bare. Sikoyo, naza na famille ya riche te. Pepe congolais bo sunga nga s'il te plaît. Naza na mutu te. Ebele bazawa. Soki esimbi te mama na bango aye. Bakoko nanga, moi je n'ai personne. Alors moi na tika gi kimia ezate. Botika kotindela nga ba criminel PMF botindela kinga les 10 na 12 heures na moni mwana mwasi moko aye ami zipi elamba boya kangia bombi elongi na comprenaki ke eza je ya merdi lufutu na Gingombe o basala na 2021 yango balingi basala na 2025. Dieu est juste na mena mutu vidir te na botola mobali ya mutu te. Likambu yanga na Gingombe charge ya bana kolia ya bana assurance ya place ya kolala ya bana na Congo bosunganga to trouver compromis. Papa wana tango aye na ba message alobi lobi na ibisi papa charge ya bana alobi na solo linagi alobi lundi mardi a otinda mbongo ti lelo papa wana azoyokana te. Gi azala kaka yena leki ne bili gi azala kanande kwa mwasi te o gi babota bango kaka de soki gi ozana bande kwa mwasi bwana tata mwasi ya Gingombe balidi docteur na yebi bango. Mais oyo azoleka wazofinga nga na akuna ta ya ko répondre te na yebi ete ande kwa gite ande kwa mwasi ya gite maratra bagi atikala obota te. Donc likambu oyo eza kaka nga na gi po baza bana na biso toko changer histoire te. Ce sont ses enfants to signer charge ya bana poto cha kimia mutu na mutu afanda kimia na ngambu na ye. C'est ça mon problème cause ya vidéo na ngango. Mais je suis menacé na ba visite ya batu ya mabe
nazalaka mwana mwasi. Allô, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Nabino nyonso bozolanda vidéo nanga. Et meilleur vœu à Batoutou, hein? Meilleur vœu à Sam Coucou l'incesseur, meilleur vœu à tout le monde, à tous les Gaulois, les gladiateurs. Meilleur vœu à vous, ouais. Likez la vidéo, partagez la, commentez la, je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement. Ouais, na lingi bino ya trop. Voilà. Ba abonné nanga, Batoutou bolandaranga, ou sepelaka nanga, boy bakenda pia sepelaka na bino mingi. Je crois boti kolanda vidéo ya ex-femme. Il y a Gingombe. Et cette vidéo presque 2 minutes. Bolandi yango très bien. Bolanda yango penza bien ba o bazali ba parents surtout mingi na kat na dossier o na bengi ba parents. Hein, ba parents o balingara bana ba souffrir te, ba parents o balingara bana ba nyoko mate. Plus eza ba parents denga na bengi. Ba parents o bolandi vidéo na ngai bo tchelanga j'aime bo like to solo langa na bino. Nayoki pasi. Quand je vous dis que nayoki pasi, nayoki pasi. Bon, retour nanga boloko pourquoi nayoki pasi, nayoki pasi komona. Mutu aza ko négliger bana na ye. Ba propre sang na ye. Parce que abali mwasi moko boye, mwasi wana alingi bana ya mobali te. Bandeko. Bino mutu boyaka komo commenter biso ke bolingi ko détruire ba artiste ba vie ya ba artiste ndeko na ngai mutu aza mwasi aza na mutema ya mwasi soko moni video ya mwana mwasi o ex femme ya Gingombe okoka mutema pasi okoyoka douleur surtout soko oza mama oza na mutema ki bo mama okota la souffrance oyo muninga zo mona na bana wana Aurora mutema pasi. Gingombe, naza besoin na oyaka. Gingombe, comment tu peux être irresponsable jusqu'à ce niveau? Gingombe, oza vraiment irresponsable. Première fois na vie na ngana mona mobali ya melara diamba mais azana conscience, c'est la première fois. Parce que sur 100% mibali ba melara diamba o ngana ebi na vie na nga. Bazara vraiment na conscience et puis bazara na mental engagé. C'est la première fois na mona mobalo amelara diamba mazana conscience te. Gingombe. Comment tu peux négliger bana na yo ba propre sang na yo? Parce que yo na mwasi wana bokabwana. O nalande vidéo ya mwana mwasi yo o tikela ye mwana ya suka na âge ya 4 mois. Mwana wana suka ayebi yo te ki oza papa na ye. Gingombe. Olieka po melara pe olala. Kolamukaka pe na tongo lobi merci Jésus na lamuki. Excusez. Gingombe. Bano yo zo négliger lelo. Bano yo boaki. Oyo bakomi banfa abandonné. Gingombe. Lobi soki banana babongi yo roye o telemi. Pendant la minga quoi ajouter, j'ai eu mal, je vous dis franchement les amis. Et on a telle vidéo à moi so. Gingombe, comment tu peux être irresponsable? Tu n'as point oyo. Y'a quoi abandonner banana yo. Y'a quoi banana yo en charge te. Ex-femme na yo a commis na niveau ya roya ko lela na public, ko belela yo en public. O pourquoi on doit ban en charge te. Belle-vie yo sungara ba orphelin o kende relier sa ba orphelin. Mais bana Gingombe bazo vivre lokola baza ba orphelin na ba orpheline. Pourquoi pas o kende ko aider bango? Belle-vie yo zara na mutema ko sangisa soi-disant. Pourquoi on ko arriver te royebisa Gingombe que il faut prendre charge ya bana na ye o ya sunoli pas à moi si. Bon, mon hier, le baraké, bino tout boza le foufou de même badi botsara biso tembe. Parce que Belle-Vie soit disons à un bon cœur. Belle-Vie soit disons à mouté mamalamu. Comment Gingombe a faire souffrir banana ye? Oyo ya boti. Soro teli bilongi ya bana wana ozo mona ba on a mis tout photocopie ya Guy. Mais Belle-Vie ozo permettre Gingombe à abandonner bana wana.
Ozo permettre Gingombe afundola bana wana. Mais borokumba na botambo nya mutuka bobi bokende boke ko liesa ba orphelin. Si bana Gingombe bazo vivre pas après ya comme la fille Kiminga ex-femme ya Gingombe wana bazo vivre le col orphelin na orpheline. Pourquoi pas aller aider cette bana wana? Belle vie. Belle vie mutema malamu na yo ndongo mibetaka tolo ndenge soi-disant batu balobaka mais il faut to vivre vraiment na makambo yo. Promesse oui aza mutako ko ya kolela te ka Gingombe sindoli bana. Artiste le rôle à Gingombe, artiste mounene le rôle à Gingombe reconnu. Baya kobele on a télévision pareil irresponsable. O abandonné bana sundoli bana. Ça te dit rien Gingombe. Boyebi franchement biloko boye et tozo mona na yebite niveau za ko blesser batou. Niveau eza ko sala pasi. Na ba biloko boye. Ça fait trop mal, je vous dis franchement. Nga comme parents, na rolinga jamais na mona muninga moi ça doit souffrir na ba na mobali ya kufite. Gingombe so kufa to ngata ba te promesse c'est tout à fait normal souffrir. Mais Gingombe yo kufite aux envies. Au gros de la moi si nos charges union sauté. Zala para responsable parce que bano merdi azo bota ba diamate. Bano merdi azo bota ba danger te. Gingombe peut-être que oh botina merdine baba souka na bana et puis merdi oza moi si mabe. Parce que si on dit que moi si malamu, on linga koyebisa mobali na yo Gingombe ke à prendre charge ya bana wana. Si on boy à prendre charge ya bana wana et pas ya maman na bango, il fallait dire à ton mari Gingombe à récupérer bana wana. Tout ce qui est wapi mandero na ngai. En tout cas, on a une justice congolaise et c'est la peine à moi si oyo. Gingombe koki jamais ko abandonner ma kila na yo bana na yo. Comment moi ça ba tu ex-femme na yo boy a mona na kazana mbongo te. Comment refaire nourrir bana oyo? Comment reluka ko boko la bana oyo? O comment rotinda na mona dernièrement mama seka na ma milo bazo finga moi si abatu. O comment utiliser ba ninga na yo ba artiste ba kuma ko fingela yo mama ya bana na yo Gingombe. Ti bozwa terre comme na 3 bana veut dire que bolingo ezalaki. Peu importe situation Gingombe ko boya mwasi ko boya bana te. Boke ba bana ba négligera lelo bango ndele bi bazara batu. Bana yo zo mona bana valeur te lobi ne bango batu bango ni ba ko simba yo Gingombe. Peut-être les merdi ba ko simba yo te. Belle vie. Na zonge pa na yo. Devoir on a tiki na belle vie. Belle vie si réellement que oza maman. Si réellement que oza moi na malamu ba bet la côte tout le ba ko tchela ma kele butu moi belle vie, c'est une bonne fille, c'est une bonne personne. Belle vie fait quelque chose pour na bana oyo. Benga maman na bango atika ko lele pa ya bana oyo pour na bana oyo. Luka terrain d'attente entre Gingombe na moi si o na ex-femme na ye pour na bana oyo. Bano bazana besoin ya affection ya papa na bango. Bano bazana besoin ya amour ya papa na bango. Belle vie. Yo zarana Gingombe to comme ta Gingombe so penda na ngona Belle Art télévision. Oh eza Sony hein belle vie. Ki mutema malamu na olakisa bango kana baso babala na banda kuna bana na bango bazali banda te. Mais la kisa bango bakimote mamolamu ngo même na basi oh baba ex-femme na bango. Planeti moi suis collé la bana balia kate bana bazo souffrir. Mais Gingombe est en vie, Gingombe travaille. Gioza irresponsable moko non na mona te pas première fois na mona. Non le ba bien je mâche pas mes mots. Première fois na mona moi na mobali ya mbinga. Likona nga melaka diamba me ya bololé. Première fois bo esquivenga. Abandonner bana na ye c'est la première fois je vous dis franchement c'est la première fois. Na onga na yebi mobali oyo mo mibali babandonaka bana te. Gita la bana na yo. Oro ko boya mwasi mo ko boya ba fruit na yo te. Oro ko boya mwasi ko boya makila na yo te. Gingombe tala bana na yo zwa to et reprendre soin ya bana na yo. Bana bazana besoin na yo Gingombe. Belle vie na zo songa na yo pour devoir oser ya yo. Yo ne faut jouer rôle na dossier ya bana Gingombe. Si réellement que vous êtes responsable, erotika Gingombe a abandonné banote. Peu importe situation. Non qui passe makasi. Non qui vraiment passe.
Comment la moi c'est que la télévision que mobile abandonné na bana. Mobile a prendre charge na bana te. Non qui passe. Gingombe Lucas solution. En tout cas dans les mots tu n'avais émission ces dernières temps Gingombe. Au Kangisanga je te promets. Et au Kangisanga tu comme dans l'état moi sinon il y a pas de bundela. Ça fait trop mal. Toi ba parent to rolinga te muninga mo ça souffrir. Ata ma be yango ya sala ki yo. Bana wana bako ko subir ba conséquence ya mabe ya maman na bango te. Souffrance ya maman ya bango ko lata bana wana te. So robo ya moi si ko boya maman robo ya maman na bango me bana te parce que baza ba propre sang na yo. Et surtout baza ba photocopie na yo. Ozora te ko tia zemi zo pe te ko boko la bana Gingombe para irresponsable.